Réalité à Banaki, réalité à Banakino. Soki mboka ezali attaqué na libanda, parti politique ezalaka lisusu te. Bokabwani ya kati ya ndako ezalaka lisusu te. Bokosangana nanu bino nyonso po bobenga monguna bima libanda. Il ne faut pas que les politiciens baya kokabola peuple. Na tango oyo peuple azako bunda contre ba ennemi na ye oyo ba oti libanda. Naza koloba polele te soki avion ezali kolo na zone ya turbulence babambaka mabanga na pilote te. Soki obambi mabanga na pilote na tango ya turbulence seki olingi avion wana ekwaya. Soki bateau ezali koningana na tempête babungisaka capitaine wa simbi volonté. Soki ba attaque eza kouta libanda esalamaka na mboka nyonso bato basanganaka batikaka nano ba divergence na bango pembeni. Bapoliticien congolais mosala na bango koluka pouvoir, koluka pouvoir, koluka pouvoir. Ata komakine ezotanga tozoluka kaka pouvoir, ata bazobundisa mboka biso tozoluka kaka pouvoir. Ezalaka bongo te. Awa na Kisangani nazwi parole librement pour dénoncer l'attitude antipatriotique. Il y a certains hommes politiques tango mboka eza koninga na mopepe bazolinga ke ekweya. C'est diabolique parce que la moment wana attaque au président de la République, attaque aux la divergence politique, parce qu'il y a des président de la République, na moment ce qui y a, moi, n'amboka, quelle que soit l'ambition, on a ensemble, na le président na angle wana ya kokena la banguna, kopundisa banguna, ozali ko jouer jeu ya banguna. À partir il y a entrée à Libenge. Ti awa fait la commune na Soukate c'est à monter dans l'aéroport. Ba poto ezali na moni bandako pe ba kabe sokota na bandako pona ngai ezali sengolore c'est ça kaka ba kotinda ba ko régler le problème ya technique wana et couper sa courant. Mais ezali esengo pona nini parce que à partir ya courant d'abord il faut topper sa président de la République merci. Parce que bien sûr que les là qui est pas naïe na cadre réunion sacrée na ba masolo na biso toza ko yebisa yo eza ko tambola te. Et puis vraiment ezali très sensible il faut topper ses merci na geste wa sali na banda na bota na mona courant awa na gemela te. Là na libengete. Même ma botte n'angai boy. C'est vrai que papa, zato yipsanai, maman, que non, kala, ba poto ezalaki, bozomo nango ba poto akala wana. Mais il y a boy na notre monde angote. Donc vraiment ezali esengo, et il faut topper sa président de la République, merci. Na gesto a salia wa pona biso. Na komi pe na zongo, tokuti pe zongo kuna courant pe ekoti. Oui, bandeko bazolela, nano pe ekoti na manda côté, mais c'est sûr que déjà courant est commis na zongo et commis na libenge, siko esengeli développement kokota moke na kadi na banda konyoso. Mais ali tozana elikia parce qu'à partir ya courant développement et ko salama. Le quoi la chef territoire autokolba awa, c'est que ba atelier on te soka linga sala atelier à couture, musu salinga sala moulin.
pour comoudre Foufou, Masangu. Après ça, on a la mapa. Sur les gars, ça a mayele, a dit comment qu'on bon ça mapa, on a la mapa. Bamoutou, on a la atelier pour la mécanique. Bakobeng ça ba machine électrique pour la tour, qu'on bon ça ba machine qu'on fabriquait ba pièce. Mokolo ya lelo na toute étendue ya République démocratique du Congo. Ba élève ya 8e année babandi épreuve ya test national ya sélection et orientation scolaire na professionnelle. Test oyo ezali évaluation ya niveau ya connaissance ya ba élève ya 8e année pour na orienter bango na humanité topé na cycle cours professionnel. Caméra ya KMB ekutanaki na ba élève oyo ba utaki kosala test yango pour na kozwa impression na bango. Bon, en bref, l'examen a été bien passé avec quelques-unes des questions difficiles, mais Dieu nous a aidés. On s'est quand même battu dans les locaux et puis on a répondu. Bon, en fait, l'examen était bien passé, un peu difficile, mais c'était bien passé. Bon, la difficulté était seulement que la mathématique était un peu difficile, mais on s'est battu pour aujourd'hui. L'organisation était un peu bien. L'examen est bien. La question à poser qui est en train de la classe, tu répondre à la question qui la difficulté, donc il y a pour remplir l'item, donc la partie qui s'est sauté. Bien passé, mais il y a d'autres numéros qui nous avaient compliqués. C'était un peu super métaphysique, mais c'était très bien passé. Oui, j'ai très bien travaillé. L'école aussi a très bien travaillé. Nous tous, on a bien travaillé les examens des 8e. L'organisation était vraiment bien. Boye Babo Kanapé que l'épreuve Oyo Ibadi Lelo le 14 juillet 2022 et aussi la Mokolo ya Lobi le 15 juillet 2022. Na o etali organisation à test Oyo ezali na première édition na yango nde ezali ko salama na cadre ya réforme Oyo enseignement national na biso ezali ko salama na kati ya mboka na biso. Oui. Chers finalistes, la réussite, dit-on, est le fruit du travail, du courage et de l'intelligence. Tout au long de votre parcours scolaire jusqu'à cette étape ultime de l'examen d'État, vous avez travaillé dur et vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'une intelligence vive. Alors laissez-moi vous dire que vous possédez déjà la formule, la meilleure, pour réussir et surtout pour rejoindre la grande famille Excellencia. Pour cela, il vous faudra une parfaite concentration pendant ces épreuves. Puisque dans le programme Excellencia, il s'agit de l'excellence. 85%, c'est le minimum pour être sélectionné au concours d'octroi des bourses de ma fondation. 85%, ce n'est pas rien, je le sais. Mais la bonne nouvelle est que plusieurs avant vous l'ont fait. Et je ne doute pas un seul instant que vous en êtes également capable. La vie est une course d'étapes. Remportez celle-ci et embrassez avec sérénité une autre étape, celle du monde universitaire. Je vous exhorte de continuer, de vous façonner avec persévérance. Il arrivera certainement un moment où vous vous réjouirez de merveilleux résultats obtenus. Engagez-vous donc dès maintenant, avec assiduité et foi en vos capacités, afin de garantir votre avenir et faire partie de l'élite dont notre pays a besoin pour son relèvement et son émergence. Bon travail et que Dieu vous soit favorable. Bota na bila lisusu.
démocratique du Congo, notre devise. Toye kosala musala. Secret à réussite la bino. Ezali discipline. Commandant suprême azali ko insister pour la discipline ya mapinga. Ko observer règles d'engagement, règles de comportement. Ngonga nini okobeta masasi? Nani okobeta masasi? Obomi munguna kokata yete. Boyokinga kokata munguna bitani te pekisami. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli ko lesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit mususu babingi ya kitoko makasi babingi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele Otolobaki te Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Constat oyo tosali lelo na kati ya ville province ya Kinshasa ezali ke bana basi ebele bakomi kozwa mibali oyo bazali même mikolo ya batata oyo baboti bango yango mikro ya KMB kitaki na nzela pona kotuna bakinwa entre mobali na mwasi esengeli bazala na écart d'âge ya combien po babalana mwasi na mobali eza penda pasi po ezala écart oki kozala to oki kozala te écart yaka partir ya diri même na makomi na Nzambe na niveau ya Deutéronome soki totangi na makomi na Nzambe na Bible moto déjà azali même âge moko na papa aboti yo komona déjà bolumbu ne komi malédiction. Mais à partir déjà il y a 10 ans, moins de 15 ans, ce qui vous allez moi c'est dans mobile, c'est carrément normal pour que pousser que bateau va continuer na bolingo. Au-delà même il y a 20 ans, pour n'anga na kuvaka yango pendeza juste été. Même moi no yangai na ko tolérer que lobby to si malobi, abala mbalo aleke même na 20 ans pour za papa na ye. Pour ngana on déjà na botaki na âge à 23 ans. Naza déjà na bano baza na plus de 20 ans déjà.
lobi to sima lobi na mona mutu moko aye ko bala pe mwana ngai leki mwana ngai na 20 ans na ko tolérer loko wana te. Écart normal d'après mes analyses, hein, d'après ma recherche nangai, ils ont de 5 à 10 ans. Ça ne peut pas dépasser 10 ans. Pour quelle raison? Kobala na mwasi na mobali écart il y a 2 ans, 3 ans, tant que mwasi azoku développer ba comportement na ye, okomona mobali a changé à quelque chose lisusu mwana musomuke. C'est comme ça que mobali akola nanu mwa muke, mwasi azala pe na âge à moi. Vraiment, moi je préfère de 5 à 10 ans, c'est vraiment le cas d'après mes analyses. Et puis, oh, il y a un mon assuré. Pour ngai, ndenge tozali komona vie ndenge tozali komene na kati ya mboka na biso pe na ndenge tozali kotambola ekart ekoki kozala ya mingi mpenza te kobanda ba 5 ans 4 à 5 ans mata eleka 10 ans te po soki ekomi ebele toza komona mingi mobali mwasi akomi soit mokolo koleka mobali ekopesa kitoko moko ekopesa kitoko te pe soki mwasi azali na âge ya se koleka mobali deja sa pusani omona mpenza ba comportement ezopesa malamu te yango wana esengeli mpenza ekart ezala ya mingi te ezala pe ya kokangama mpenza te donc écart entre 5 ans soki 10 ans edépasse te wana ekoki kopesa équilibre na kati ya foyer de façon ke po mwasi mpe soki ntango aza kokola mpe mayele eza komata mobali ntango aza kokola mayele eza kokita okomona te ekoya kopesa bulu yeke na kati ya libota. Bon, Antoine tozotala koenregistre ndenge ba mariage esama to ndenge ba couple ezali d'après nga malamu écart ekozala de 10 à 15 ans puisque bana mosusu akozala mwa moke me adéveloppement makasi mais soki bazali kobana neti écart vena eza mingi te alors ezokoma déficit bamabala mingi ezokende na kokufa mingi mpo mwana mwasi avieillir avant mobali alors mobali mpe oluka ke abala mpe susu bagene oyo baza so na age moko akokita mais de préférence totuna mpe baage te mais soki ekozala de 10 à 15 ans même 18 ans ekozala mpe malamu mpo wana mobali akomi na mature mwasi mpe akomi na mature soki baza mature te foyer wana eumelaka mpenza te mpo na ngai plus ou moins 15 ans wana eza analyse na ngai voire même suka 18 ans mais ekozala ba 20-30 ans te wana osala couple moko ya malamu te. Makambo ya bolingo ezalaka nango mathématique te ezali vraiment pas si poto juger mais biso tokoloba kaka pourvu que bolingo yango ezala ya solo ya mbongo te. Oui, eza obligatoire bokilo soka yo tala nga na ndaku na ngai le tomo il faut aller même soki tozongi na ba village na ba mboka okomona soki bokilo aye okomona bakeye sika basoso ezalaka bibole ezali bazwi yango bakei kobomela bokilo na miniti wana le tomo il faut bokilo alia jamais bokilo na ngai na ndaku na ngai kotala ngai na bakoko na ye alia te azwa transport te wana jamais etikala basala mata mokolo moko te au moins ke nazangi ya ebele mais ya mokie obligatoire il faut bokilo azwa po enda botelanga mwasi oui aux obligatoire il faut aller ata akolia ngombe te ata matembela mai bokilo akolia elobi teke kaka il faut aller soso alia ngombe te matembela mai nga na liaka na mwana na ye na bakoko na ye yango wana mpe bokilo na nga kolia papa oyozoyoka ekilami c'est-à-dire ekilami yango nde il faut kosala effort meme kodefa effort defa po oyo aboti mama na mwasi na yo il faut alia d'après ngai meme maki mama omele meme omelette il faut kaka basalela ye meme ti ya rouge ailié Amélie azongi. Na ba moment oyo to nango oyo na ba temps oyo na ba circonstances oyo exactement obligé te que ceux qui bokilo aille pas non folle. Dans quel sens? Dans le sens que était à koya abimelo soit brisque ou soit à kobimela au peu brisque mais à avertir que jour tel na koya na ya rotala et aille pe boya kuchana ba circonstances susu oyo komelo na parler. Soit yomoko on est malade, soit moi sinon abela gravement soit bana no ba gravement malade.
à ce moment-là vraiment ils ont obligé de faire Bokilo au salaire et programme ils ont vraiment obligé de faire il faut aller peut-être travailler pour l'état de santé nabiso soit ça bakoko nae azonga nae. Pour nangai je crois ce qui Bokilo a pas nangai Bokilo ada seme ki nangai faut na pese lokumu ata nazana ngote na kotrakase na bunda na yamba bien po asepela na ngai Bokilo aza muto sakana na ete po na ngai namoni maloba bele ya oloba ezate nga po na ngai soki Bokilo ayepa na ngai ata nazana ngote na kotrakase na yamba ye bien po fo yamba ye fo trakase ayepa na yo ta mususu ayaka pa na yo te ta mwa esiko pa na yo fo yamba ye Bokilo soki aye epa na ngai soki naza moto ya boboto moto ayebi kofanda na bato moto ayebi kokabela moninga eloko donc nazomona mabe te ya kopesa Bokilo na ngai eloko kolia donc naza d'ailleurs na obligation morale ya ke Bokilo ayepa na ngai nakotika ye ake azonge epa na ye na nzala te wana eza na sens te il faut normalement na sala nini na ata ya muke na so na pesa ye bon obligation morale soki azali na eloko ya kolia te même na sur le plan ya droit naza obligé parce que soki na pesi ye te eza neti non assistance à personne en danger supposé que Bokilo aza na eloko kolia te aye kolela nzala epa na ngai mais nga naza na possibilité natika ya zonga na nzala wana na mikili ya poto soki opimeli ye akei kofunda ye donc na justice bakokanga yo mpona non assistance à personne en danger po soki libumu na nzala le ventre affamé na point d'oreille libumu na nzala ezalaka na matoi te normalement obligatoirement il faut napesa ye Magazino Magazine Kinshasa na biso Réalité ya banaki Réalité ya banaki